Shalom, bande de quoi Christ, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus. Ezalinga otobengin de koramno simple messager de Dieu. Na eli susu bande de quoi ensemble, na message moko ezali très important. Ezali message moko ezali na propos. Où ils ont parlé place ya mwasi na kati ya église. Place ya basi na kati ya église. Bon, selon ba sali na nzambe bana nzambe o bazali koteya balobi ke mwasi akoki ko enseigner te, mwasi pe akoki ko zwa autorité te devant mibali. Selon oyo bango balobi eza koloba nini ke mwasi akoki ko kamba église te. Et misusu pe babakisi mwasi akoki ko prier te pona mutu, mwasi akoki ko imposer limboku te pona ko prier pona mutu. Alors, ngana bino toyeba d'abord que Dieu est esprit. Celui qui dort en esprit et en vérité. Parole de Dieu tout est yango na nzoto te me tout est yango na molimo. Ensemble na bino to ngato kota profond na kati ya message oyo to comprendre exactitude ya parole et surtout na verset oyo ya 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 15. To lukato sosolango ensemble na bino na parole ya connaissance, parole la sagesse o nzamba che kati na biso. Tozwa message to examiner yango pe to seng esprit ya discernement to comprendre eloko nini eza koloba na kati na biso. Alors toyebi nzambe azali nzambe ya bolingo. Yango ete pona kokota na message na biso to luka to tonda nzambe pe to koti na message na biso. Tendre Père Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, papa to tondio pe to commission lisusu na ta au Seigneur tu koza na biso. Tika ete utiliser monoko na biso, tika ete o nyonso eza volonté na musika na biso. To tondio pe to commission to sengi nyonso na kombo se moko o ezali ya Yesu Kristu ou aza mobikisa biso pe to se koloba amen. Bien, shalom shalom peuple de Dieu, ndenge na lobi eza message moko oyo eza message esunga biso tozala bo moko tozala langage moko parce que ezopesa confusion na bana na nzambe belé lelo bana na nzambe mingi bakomi ko se retirer na ba mystère o basi bazali kokamba. Alors sinon ou tes messages epesami soki ozali kokena mystère wana okokena li retournement, soki même ozali ko financer o to bengi mystère wana okokena li retournement. Alors nzambe azan nzambe ya désordre te, nzambe azan nzambe ya ordre. Yango ete ndeko toye lelo ensemble na bino to luka to comprendre exactitude ya parole lolenge nzambe o alobeli biso. Parce que na parole ya connaissance na oyo pe nzambe atalisaki ngai pe ayokisaki ngai na kati na mongongo ete na siri ya sujet oyo na ye ensemble to luka pe to partager yango na ndambo onga na yebi. Yango so to koti na kati ya message na biso to komona balobi deux mots balobi femme et puis balobi église. Le mot femme et outi wapi d'origine ya mot femme et outi wapi et outi d'abord na kombo nango euti na monoko ya mobali parce que mwasi basalaki na mopanzi ya mobali nzambe asala mwasi na panzi ya mobali totala sikoyo ete na mopanzi elingo lobake azwaki parti ya mobali asali mwasi donc elobake mwasi aza parti ya mobali nasi bozo comprendre mais siko tota mystère nini eza na kati wana lelo mobali akomi kobotama place ya mwasi. Et mwasi pe akomi kobota malisusu kati na mwasi mais sema sezo uta place ya mobali. Alors tomoni Jésus Christ abotami na nzela ya mwasi mais semence euti na mobali te. Eza grand mystère eza na kati. So na zolo na bandi na debi o na kati ya message na ngapo et faire comprendre to place to uti pe place otoza kokende. Yango ete tant tozozonga na mon église eningolo bake ensemble ya ba chrétien, ensemble ya ba fidèle o tozosangana tozo former corps ya Christ. Yango omoni même moi samba itang basangana balu bakomi motomoko. Oh selon mokili, selon calcul, so totali 1 plus 1 égale 2. Or na kati ya liloba 1 plus 1 ezopesa 1. Donc moko. Yango tango nzambazo ya Jésus ki sazolo bake ngala papa toza moko. Soko omoni papa omoni ngai. Il faut to comprendre que la parole de Dieu dans le bito te yango na nzoto te me te yango na molimo. Alors ce que toke na Romains chapitre 12 na verset 3 à 7. Soko 8 ans koko tanga yango bazo parler sur ya ba grâce o nzambe apesa selon la mesure ya capacité particulière na mutu.
yango mona verset 4 na Romains 12 o to bengi na verset 3 soko kititi na se na verset 4 bazoloba sur ezali na ba membre ebele na kati ya corps. Donc na kati ya corps na biso tozana ba membre ebele tozana ba membre ngoloba nini lisu litoi monoko nini tout ça parti wana balobi sikoyo ba membre nyonso ya corps eza na fonction moko te, chacun eza na fonction nango esalaka. Donc yango ezo former corps ya Christ. Donc bomoko elingi siko koloba ke tango tozo former corps ya Christ eningo bake église église en tête église ezali Jésus Christ, chef ya église ezali Jésus Christ. Mais biso siko tozo former corps ya Christ. Donc na corps ya Christ tozo former et le bité ka tozo former corps ya Christ kaka biso bimbali na mbali. Basi bazana kati. Na kati église basi bazali mbali bali biso to former corps ya Christ. Na kati wana mwasa ko zape en tête, mwasa ko zape litoi, akoza liboko, akoza lokolo, yopo ko. Donc ezali selon ndenge église ezali kotambola. Alors ce qui tozongi sikoyo na makomami na kati ya na Bible, total na verset au total 1 Timothée chapitre 2, na verset 9 à 15. Or, selon la parole de Dieu, toute écriture doit s'interpréter elle-même, soit dans son verset, soit dans son contexte, soit dans son usage intérieur. Et le côté à qui la parole s'adresse. Balobi écriture nyonso et qu'on interprète yango moko et na kati ya verset nango, na kati ya contexte nango et na usage o ezali na kati nango. Et puis la parole est sur bananane. Alors tout le monde na passage wana ezalaki lettre ya Paul o adressaki atindaki lettre et lettre wana eza koloba pronom personnel. Ezoloba pronom personnel. Donc aza ko adresser na église parce que église ezaki na désordre. Makasi ndenge tozomona lelo ba église eza na grand désordre. Makambo ebanda lelo te ebanda kala. Alors bandeko soki tozongi siko na parole na 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 15. Tokomona na première partie à lettre ya Paul aza ko adresser nini? Azali koloba sur elateli ya mwasi ou bien ya basi na kati ya église. Tokomona na verset 10. Na verset 10 aza kosala comparation. Aza koloba ke bazala lokola basi oyo baza na profession ya ko servir Nzambe. Tango azolo ba ke basi o ba ko profession ko servir Nzambe, so ke zana bato ba bengi ba sœur en Christ, bazana ba o to bengi ba prophétesse o ba bengi ba servant de Dieu. Donc bazala lokola bango. Donc eza kolakisa deux bato. Azolo bana batumi bale me aza ko adresser na mutu oyo azolatela azolata pena malamu te. Mais azala lokola mutu oyo azo conformer la parole ya Nzambe. Yango ete soko to comme na verset 11, na verset 12. To moni eza verset oyo mingi basa na Nzambe bakangama na version na pe babandi ko expliquer selon oyo bango bamoni oyo elobi na kati ya liloba. Or na verset sikoyo 11 aza koloba na mwasi ou basi bayoka instruction avec silence. Tant mutaza ko adresser aza koloba avec silence, c'est que il y a quelque chose qui ont marché na kati ya communauté ona ou bien na kati église. Donc des autres des alaki. Parce que ceux qui bateau basi conformer la parole de Dieu bateau baso tambola na kobanga Nzambe oyo baza ba vrais adorateurs na kati ya lingomba jamais on ne peut sa inscription oh pour déjà ba yebi nyonso. Mais tant azolo bango c'est qu'il y avait quelque chose ils ont marché avec silence. Donc mon verset 12 alobi que n'a qu'au permettre que moi si enseigner puis apprendre autorité devant Mibali. Tout le monde ce qu'on a verset 12 à lobby. Ndeko nanga soki elateli no eza malamu te parce que tant bazolo ba elateli eza moto yo azo conformer la parole de Dieu te. Eza moto azo tambola na désordre. Eza moto yo bazwa na kati église pour ko tia confusion. Eza bato baza kwa ko distraire bato. Eza bato oyo baza ko ya ko séduire. Baso baka ko séduire mibali na kati kozwa mibali ya batu pe même ko bimba na basali na Nzambe. Elateli na bango ba exposa ka nzoto na bango. Est-ce que mutu anonga na ko enseigner? Akoko enseigner mutu. Donc mutu andonga bazo comparer akoko enseigner mutu te.
et mutu amarke wana pe baza koloba baza batu oyo bayaka kozwa autorité ya mutu mais toko expliquer l'autorité nini oyo bazwaka ya mutu parce que toko expliquer mon autorité pina mon enseigner toko yebango pona ko comprendre des activités ya parole oyo toko mona siko na verset 13 bolanda ngai tomoni lettre à Paul ezongisi bango lisusu na Ancien Testament. Or l'Ancien Testament tango azongisi na Ancien Testament eza sikoyo azongi na ndako parce que jardin des ezalaki ndako bapesa bango esika bapesaki bango mwasi na mobali. Or tango ezongi na ndako eninkolobake na kati ya ndako oyo tobengaka na ndako mobali mutu aza ntete ya ndako mobali aza chef na ndako donc bazo basika la supériorité. Or na kati ya église en tête ya église ezali ni docteur ni pasteur ni apôtre ni prophète ni évangéliste mais ezali oyo tobengaka Christ ye aza en tête aza chef pas en tête donc oyo tolobake oyo tout mystère wana na lobi baza ba berger baza bato oyo tobengi toza ba serviteur ya Nzambe toza ba umbu ya bandimi siko différence awana me mobali na kati ya ndako aza chef bazongisi bango siko na kati ya ndako na kati ancien. Or Ancien Testament ezali mpona instruction na biso berere oyo tosala berere oyo bosala borepete yango te yango balobi ke mwasi mutu aki basedusaki liboso ke mobali azaki séduit ke mobali. Alors tomoni ntango asudi basedusaki mwasi mobali autorité nezaki wapi empêcher alobaki non mobali pe acceptaki. Lelo toza komona na kati ya église nani mutu siko akomi kolia mbuma koyoka oyo tobengi diable makasi ke mwasi eza mobali. Tomoni ba grand homme de Dieu bakoti na occultisme bakoti na ba science ya mabe bakomi kolia mbuma parce que a plupart bato baodirige balitonga eza mibali mais tokomona ke sur 100% donc 80% bazolia mbuma. Est-ce que basi mbakomotinda no bolia mbuma ou bien bozolia mbuma donc bazongisi mwasi pe bazozongisa pe biso mibali na kati berero tosala to répéter mais toujours répéter yango. Alors tokomona siko wana verset 13 na 14 ce qui nous na verset 15 na verset 15 eza conclusion ya lettre ya Paul bolanda siko yo bien botala na liboso pe botala na fin ya lettre oyo na fin ya lettre balobi que elle sera néanmoins sauvée à cause la néanmoins sauvée en devenant mère. Soka komi mama moto afa ko mama il faut sani abala abota mais baza eza na vrai mama eza na ba faux mama et puis awa baza koloba ngo pesi selon molimo ya mbota ma ya sika moto ya yambi Yesu abotami ya sika akomi né de nouveau bazolo bazusi na côté molimo na côté ya nzoto yango ete parole de Dieu to ke na molimo mingi parce que moto ya boti akomi responsable asa mama o aza motema ya monene aza mama aza ko sala misala mingi po ba mama ba sala ka rôle ya monene na kati ya ndako to blakete ba sala ke leko moko ya monene na kati ya vina bango baza bato pena baza ko kamba ba ndako penda ozo tala pena bike non mibali biso tozo ko kate que par rapport ya baba mama. Alors balobi que si elle persévérait avec modeste dans la foi, dans la charité, l'amour de Dieu, dans l'intelligence est renouvelé sans hypocrisie et dans la sainteté. Tu vois comment on a fait awa balobi néanmoins. Nazoro ba de côté ya kombota masika. Muto ayambi Yesu abota mi asika. Azotambula ou to benga so conformer la parole de Nzambe. Parce que ceux qui torobike abanda ko loba na bato yo baza déjà santo, baza ba saint, batambula kana crainte de l'Éternel akolo ba monte baza ko adresser na baso to mona balata kama be wana. O bazo tambula na loba Nzambe te baza bato yo baya que église te baza ba sert en crise, non ba sert ya Christ. Même aussi des frères aussi nous bayaka elatele amalamu te koya ko laksa bilamba koya sala batapage koya ko déranger ba sœur na kati église bazali toko baka basite ba te to tia batu bimbali mais abazo dresser na mwasi bo basi mutu
baza auteur ya makambo mingi oyo bamemaka destruction na kati ya vie moto. Sikoyo toye komona ke balobi ke au moins azala modeste na foi, na charité et na sainteté. Bakolo ba sainteté moto aza déjà ba baminga sœur en Christ oyo azotambola na obanga nzambe. Alors tant toye komona tozongi sikoyo na kati ya loba nzambe, tozonga sikoyo le mot autorité. Le mot autorité ezali autorité ezali pouvoir ya commander, ko commander et puissance et filiance o eza ko s'imposer aux autres. Autorité yango wana. Parce que ce que tozongi na parole de Dieu tokena na Genèse chapitre 1 verset 28. Or nzambe apesaki moto, apesi bato parce que tant na parole de Dieu basolo ba que l'homme est employaka na mobali pe na batu neto baka moto. Ndenge nzamba bi na regretter pourquoi na sali moto. Ba pour na l'homme. Akoto tanga Bible to comprendre ka bien. Nzamba apesi moto, apesi mwasi mobali na Genèse apesaki bango basala nini, apesaki bango ba dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout animal. Papa apesaki ba nyama zamba te, oh bandeke banani tout ça. Il faut to comprendre des activités à parole de Dieu. Ayebaki ba ange wana ba uti likolo ba kitaki na sa ba kokota na ba nyama wana yoka o mutu na kata mai azalopele ya mbisi koto mutu o mutu abalukaka komaka soki lion o akomaka pakasa o akomaka nyau o akomaka ndeke yango moni soko toke na parole de Dieu Jésus qui salobi ke apesa biso pouvoir ya ko marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances ennemies et quoi nuire biso. Moisi na mobile. Et puis à l'obi, voici des miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront comme les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Moi, ça le bagalang était. Surtout dans l'acte des apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, la puissance là-haut. Ils allaient puissance là-haut. Moi, ça, azanango te, azanango. Donc, moi, ça commis la capacité. Oyo, azui, otobengaka, ko dominer. Dominer, le mot dominer, et ça synonyme, il y a autorité. C'est ça qu'on appelle, moi, c'est ça, autorité devant, otobengi na kati ya Genèse. Yango lobi que moi, so sakana kinaye, ye muta ko krasé tête na yo. Et pourquoi Jésus a botami nanzela, moi, c'est un mystère caché. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Mais l'autorité, oh, bino boza koloba. Ezaba autorité, oh, yo, que moi, si jamais, to biso jamais, tu as kanakat église, tous autorité à moto. Autorité, oh, bozolo beza autorité nini. Eza autorité, oh, tomoni, na kati ya litonga. Eza na basi, oh, baka kozwa autorité à moto. Eza na basi, oh, baka kozwa autorité ya munguna. Oh, baka kozwa autorité ya munguna. Eza ba oyo baza ko conformer na parole ya Nzambe oyo baza ba vrai adoratrice ou ba adorateur na kati ya liloba Nzambe bango wana mais siko basi oyo bayaka wana balataka bien te baka ko exposer nzoto bayaka ko séduiser batu na kati ya église et le même misoso tango monsal na Nzambe aza koteya a exposer nzoto ne aza kotika nzoto na ye mutu abandai koteya ezala frère ezala évangéliste ezala mosai na Nzambe soki makanisi ne abandi kotala biloko wana akomi hors sujet ya likambo aza koloba boko comprendre na kati ya église mingi bakoma système kocha basai na Nzambe na liboso basai wana bayaka pona koambuye pour la séduire. Après avoir à séduire yo, oh yo komi na makanisi na yo, tangu yo kozwa serono bimi na ye, oza mosai na Nzambe, directement sali nini, azui autorité na yo. Abandi ko commander yo, yango to beza commander. Akomi koloba na yo ke non, secrétaire on fa longanga funa remplacer to ndeko na nga fa kota okozwa ocheye. Akokoma ke place à trésorier ngam na kozwango. Et jusqu'à tel point, akoko matina ndaku na yo ko imposer que moi soit nazala ndaku fabima. Wana obenga ka esprit ya Jezabel. Yango basi wana baza ko lobela. Yango siko tango ko mo accepter ngona. Donc akomi ko commander yo azu autorité na yo. Mais ce que moi ça ko aye na kati lingwa ou a diriger, azo diriger sinon
la parole de Dieu ayi ko autorité ya mobali te yango moni azwi autorité na yo akomi ko commande yo yo ozomona ke mosala nzambe a provoqué divorce or ezali ye te moto akomi ko commande c'est ça qu'on appelle autorité yango wana lelo ete yo oza papa oza mokolo peut-être kozala oza papa ou bien oza mama napesa exemple lelo ozokobimaka na bana mikie yo papa ozobima na bana baza ba age ya bana na yo ya ba jeune fille yebisa ngai lelo okomi kobima na bana wana obimi na mwana moko o aza jeune fille aza moke aza na age mosusu ya 15 à 16 ans bakoka na mwana yo lelo soki mwana naza na nzembe yebisanga sikoyo bana na yo babenga mwana na mama to mwana wana bakoma olobaki mbanda ya mama wana quel genre ya bosoto ya salite okomona sikoyo mwana wana oyo abanda kobengo papa akoma bengo na kombo na yo azwi autorité na yo na nzela kobanga yo soki oza na respecte même na yo mama même na yo papa akoko bengo ler neso abengo mpe na kombo na ye mpe asimbi yo na nzoto boye mpo na nini olakisi bolumbu na yo mpa na ye azwi autorité c'est ça qu'on appelle autorité mais oyo l'autorité boza koloba eza owana oyo boza koloba na kati ya bible te bazoloba na bato bazotambola bazoconforme na parole ya nzambe te totala sikoyo baseur oyo baza koya kozwa autorité ya monguna oyo bazwa na kati ya église koramene le peuple de Dieu oyo pensé na bango ezalaki na captive à l'obéissance bamemango na obéissance ya Christ oyo lelo baseur tozomona comme exemple ya mama na biso sœur na biso mwasi ya papa na biso voici l'homme tomoni na témoignage ya papa na biso voici l'homme alobi nini akomaki na ta moko pelele ta suki alobi na mama tuka na okoka te mama abi okokoka mais à chaque fois papa na biso voici l'homme soki atali mama place maman telemi prière azako déclarer c'est ça qu'on appelle azako joie autorité ya monguna oya telemi na santé ya mobile na ye abenga na bango pona ete mombo nazala libre toyebi bato mingi ba priaki mais tala o to bengi mama o to bengi sœur na biso mwasi ya papa na biso voici l'homme mama ma sœur continue na nzela wana ozosala tika nzambe azala na yo pa pesa yo ezali ya kozanga amatisa yo lisusu c'est ça qu'on appelle basi oyo tobengi ba sœur en Christ oyo tobengi ba servante de Dieu oyo tobengi ba prophétesse baza kwa kozwa autorité na banguna oyo bazolinga kobebisa famille na ye mpe vie ya mobali na ye tomoni basi mingi bakangoli mibali na bango oyo babunga nzela babimisi bango bazwi autorité na misala oyo Satan azosala na kati ya mwasi na ya bana na ye to ya mobali na ye abengani yango c'est ça qu'on appelle l'autorité ozonga sikona mo oyo tobengi enseigner engolobake enseigner quelque chose ou enseigner quelqu'un de lui faire accueillir oyo tobengaka connaissance ou apprendre ye ou bien indiquer ye ou être montré quelque chose ou inspirer quelque chose ou ezali na kati loba ou ezali na connaissance yango tobodi so tozongi na kati ya Bible na 2 Timothée chapitre 3 verset 16 wabi que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans verset 17 wabi afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Écriture nyonso eza inspirée de Nzambe eza utile pour enseigner de Genèse Apocalypse. Le loba sœur en Christ. Oyo tobengi lisusu ba servant de Dieu baza ko ampuyer enseignement oyo moi ça ko autorité ya mobilité moi ça ko sala boité mais boza ko yela biso na kati ya ba réseaux sociaux na kati ya ba site oyo ko pesa témoignage o memi pe Bible na yo o bandi ko pesa biso ba verset ndeko nanga balobi prêcher la parole à toute occasion favorable ou non mais tant yo hôtel makana kata site o fando zo côté ozote ya noti mutotemi na cher ozote ya biso parce que ceux qui me balent bazolanda au 500 dans le monde. Osa devant mibali.
Ozoteani, c'est la parole de Dieu. Est-ce que ozi autorité mibali wana? To oza kozo autorité oyo ezali kobebisa bo moina bango bazo mela ba cigarette ba masanga bazo ko maltraiter basi na bango bazo maltraiter bana na bango bazo sala makambo ya mabe na monde. Yo oza kwa kozo autorité na ko bengana milimo wana kozwa penser à Christ ko tia kati na bango. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Et non autorité mibali. Uzo ngo comment? Tango ete lelo yo obimi libanda mususu alobi non omoni seno ke ndenge ezali wana mwasi akoki ko évangéliser. Papa obimi libanda okomi koteya na balabala place moko na zandu bato bandu kolanda yo 50 mibali baza wana baki na via désordre babiseur makambo tei e frappé biso siko kaka tozo ya Yesu Christ okoloboso nga suso no boyana lobby comme ça mobali mutako awa sala pona mino parce que mobali mfazo autorité. Est-ce que tant yo tei bangwana ozo autorité na bango? To ozui ete autorité oyo eza ko diriger bango ezo ko commander bango yo bengani yango ozu penser à Christ tie kati na bango. Ozu autorité na bango te. Yango ba sœur o boza ko puye ba message oyo. Ndeko na ngai. Ngai on a vaincu nzamba atalisa ngai. Nzamba amonisi ngai oto na voix. Eza na docteur Gilles na kati Angleterre. Asali livre sur place ya mwasi na kati église. Ndeko moka bengi bandoko benga na ba téléphone batu bazo pesa ba idée baza ko sala ba netinalo ba ke baza sala ba ko commenter quoi. Alors ndeko na benga ki akomneti ko déranger ke na kati ya lini ya trône nzambe mwasa zalité. Trône nzambe mwasa zalité. Et le même aussi des frères bazolo ba ke non tango Jésus aponaki ba 12 apôtres mwasa zalaki te. Papa tango Jésus akufi atika kini promesse ni na pesaki makambo nyonso changeaki o ba monyo salobi wana et le Saint-Esprit obi na ngai mwasi basakala kini na Genèse mais azaki na autorité na mobali pe ba pesa autorité ba yeba ke ba foi ke autorité na bango devant ba nyama devant munguna mais ya sakana na bango mais siko na Nouveau Testament mwasi o boyeba ki aza susu wana te mwasi akomi na power akomi na pouvoir ya ko benga la démon ya ko marcher sur les serpents donc les diables et c'est ça qu'on appelle l'autorité. Et Robi que verset au botanga voici des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom botanga kango bien te pe bososola ngo bien te après voix zolo benanga na zota la télévision na zota la voix ya nzambe zolo benanga à travers Saint-Esprit et Robi sikoyo bien au mona ange ngalo bien na mona ange te. Est-ce que au tarpe ba film ange te dabi na tarpe ba film ange est-ce que ba ange ba paraka na elongia ba féminin et puis masculin parce que ange za moi sita za mobilité baza na sexité l'esprit est dans sexité mais elongi bi mandeni na bina mona bilongi so ba ange muso ya basi neti mususu ya bilongi ya mbali ya basi ya biwa mais soki bazo parler na bilongi ya moi sina mobile so ngolo ba ke ange za nani ngabi ange azali azaniti servante ou bien serviteur de Dieu aza muto aza messager en Zambé alors soki aza messager en Zambé donc basi bazali na service en Zambé na sutuka et effectivement na kati anda kwao o to fandi porte na biso za na kati ya salon na yebiso imonge ya ange bima et uta usine mwana mwasi alata couronne azana mapapu asimba croix alati robe ya mulai sukebele ange ezate ba dessinant et parent na kati ya ndako tile le zawan ndeko na ngai na bandeko oyo ba mama oyo boza ko appuyer ba message oyo ba papa ozo bo appuyer un message oyo lelo ete na ndako na yo soki mobile no akwe maladi ke ba ko tshalo boko ezana ba sali ya nzambe belé ba kufi na kati ya ba église na plein culte akwei kokwe akwei ser moko azana ta musumi bale nzamba révélé bango Saint-Esprit bi ke kende ko prier pour na papa na molimo kendo simbo prier pour na ye poser liboko pour na ye benga l'esprit wana oyoka po eza esprit ya diable nga mwasi na koko sala prière te parce que azali mal enseigné batuning ba kufi ndengo wana elolenge moko na ndeko moko o to bengi musana nzamba zoteya alobi ke ndeko papa moko akufa ser moko nzamba révélé ke akende ko prier pour na papa na hôpital soki ya mama yemo
Sœur on a pas kenda ibisa ba sœur tala nzamba a presinga vision a révéler nga no prier pour na papa mo akoma pa kuta papa mo ndenge ba peseke ba détail aye abike nzamba tina prier pour na lobby en tout cas désolé ma sœur moi ça ko imposer liga liboko te selon la Bible a insisté moi son a insisté à boyi asani babimi l'état bazobima papa na appliqué Christ batu ba benga ye akufi parce que papa na zaki mal enseigné. Parce que tango était moi si oyaza en Christ, babenge sert en Christ, babenge servant de Dieu, babenge prophétesse. Tango ayamba Christ, si elle vit, ce n'est pas elle qui vit, c'est Christ qui vit à elle. Si elle parle, ce n'est pas elle qui parle, c'est Christ qui parle à elle. Christ azali en tête ya église. Donc, moi, si selon la volonté de Dieu, nous sommes souverains, à quoi que tu as mouton nyoso à l'ingui. Parce que l'église, biso toza ba wumbu. Et pourquoi les gens bassin en Zambé mingo bazo comme ça? Ah, évangéliste ya basi. Parce que Dieu se tozali na corps ya Christ. Moi, si me parnete, tout soit moi, ça a la valeur te, sous kaza non. Les gens na basi oyo. Balata kabiete bakomi ko utiliser nzoto na bango comme auto bengi puissance ya ko dominer ya ko détruire. Oh eza influence ya Nzambe te, c'est l'influence du diable. Oh moi ça na power, oh ça na pouvoir ya ko momona ngo. Ce sont les Jézabel. Ya ngonde konanga sangu yo o Nzamba pesho kamba église ozo kamba ngona nzoto yeba kufa na yo okenali retoma yeba tangu yo zala kata ministère na ndenge wana soko yo ki même osana Nzambe zala mobali ezala mama pasteur o sœur moko Nzamba tie akamba soka komolo ba église o ngam na sala ngo bima na église wana ou bien te yaye église za Christ eza yete onga église anga de ça église de église za Christ biso mtozo osana to former corps ya Christ ndeko nanga o ezali maloboyo na ikopesa message na ikopesa fanda ngolanda una bokebi nyonso oko comprendre des actitudes ya parole eloko nini elobi na kata message oyo vraiment ba ndeko nangai Nzamba za na biso afungola biso maele yokango zala pena na bokebi nyonso oko comprendre partie na partie ba sœur boza déjà na oyo Nzamba pesa bino oyo Yesu atika kati na biso yango ete mingi parce que baza mal enseigné ba faux prophète ba faux basen Nzambe ba komi ko détruire bino ba komi ko escroquer bino parce que boza na nyonso na munoko na yo na kati na yo vraiment tika Seigneur azala na biso to kombala sima que Dieu vous bénisse bye.